ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que, à travers l'avion na yamo kwake, Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable. Billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC, tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anatina koka mingai na nzoto te, pour na voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya voyager, sili, pour tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en réseau il y a 7 fréquences na Airbus 330, PD fréquences na Airbus 320. Et s'ilité 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire qu'on voyage na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Bon week-end, on va dire ce journal, il y a peuple pour la peuple dans le bar de Fongoli, on reprend la côté Sabino succès diplomatique. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi a remporté Yangonde et Pessi population et Sengolandenge bataille ici na micro ya info linga. Azali non seulement scandale juridique mais aussi scandale environnemental. Tozali na zamba monene oyo ezali na deuxième position par rapport na Amazonie na Brésil. Kasi na likambo oyo ya COP26 au baza kosala lutte contre les changements climatiques, biso toza ko contribuer ebele mpo réchauffement climatique esala mate. Kasi misolo yo epesamaka mpo ete bamboko bazali ko batela environnement bayeba kotosa biso tozwaka yango te. Yango na mokonzi ya mboka auti koloba yango polele na bayeba sanganaki kuna na Royaume-Uni po ete bayeba te soki bapesi misolo wana na République démocratique du Congo ebateli kotosa zamba na kanisi monde ekozala lisusu na mikakatano te na oyo etali réchauffement climatique. Mokonzi asalaka ba voyage ya tina ya valeur omoni neti oyo auti na COP 26 à part ça akendo tika nanu Congo na maboko ya Nzambe place Yesu azalaki na Israël yango moni batu nyonso to toza na bango batu nyonso mobilisation parce que ça c'est un peu exceptionnel et quand on voit ces messieurs il faut kaka tozala simana ye tozoyebisa na bandeko wana baza na droit ya koyina ye ya kofinga ye ya kocritiquer biso toza na devoir sacré et divin ya kochérir ye koencadrer ye koprotéger ye pe kosambela tina mpona tina na ye tobandaki makambo ya COP 26 oyo régime eleka bakenda kuna bazwa ata 1 million te. Alors pour cela na lingina ibisa pe na bandeko na ngao na tikaki na katanga ke apa moto ishakuwaka Fati Beton ni blende Joe Biden petit moi Kinshasa uko atueka ni wapi petera tokela to asema no tomoni pe ba supporter bagangi golo inaingia hakuna mambo ya kusema oh mwamba no ni golo inaingia donc Fati Beton batikwata ye pona koyamba docteur tobenge sous Fati Beton ta remis docteur donc le meilleur président d'Afrique ya monde toye koyamba ye toye ko honorer ye ko talisa ye ko encourager que misala na ye o asa libanda emonani yango toye na esenyoso koyamba ye donc Fati Beton et puis ba supporters nyonso togangi
alebi no sokoto boyi mwasi wana mabe alebi no olandi ndoki ya mwasi yango ekanga na ye donc toye eloko koloba te biso idps toyaka na sate tobikaka tosema otie totie mokulu te nini te bomarché tomarché bomarché ya makambo na biso ya lokola po tozwa libala ya lokola mwasi alinga aluka libala mwasi wa libala asali veye asali baveye asali bacarême so ozwi libala est ce que otika veye akotika carême jamais eloko biso marche epesa biso pouvoir tokotika artiste comédien Yandi Mosi a causé la prise en charge de la fondation Denis Nyakero Tshisekedi pour la soins appropriés pour na Afrique du Sud bolanda ba détail et le mona Nathalie Kaila na bilili ya Stéphane Skandi. Artiste comédien Mungendi Kangai Noël Yandi Mosi kombo oyo ayibani nango na scène ayambamaki na coordination ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi nyonso na cadre ya programme ya soutien médical na oyo etali ba artiste comédien na appui na axe ya santé ya fondation azali kobela problème ya cœur. Yandi Mosi asengami kokende na Afrique du Sud pona baswe moko approprié lokola azali na couverture ndenge moko na ba artiste comédien nyonso pe famille na bango police assurance maladie oyo ezali signé entre fondation Denis Nyakero Tshisekedi na Active Assurance yango nde esali ke balandela ba suivi médical na cadre ya police d'assurance oyo ya maladie. Option sérieuse ya intervention chirurgicale eza kozwama en charge na fondation o ezali kotsala yango étude sikoyo wape pai bako assurer prise en charge ya ba centre de santé ya plus important ya ville la province ya Kinshasa et sengeli boye bake na rencontre oyo na ba délégation ya ba artiste comédien pe ba acteur congolais na 2020 nde première dame Denis Nyakero Tshisekedi a impengla ki ba problème majeur oyo bango bakutana kana yango à savoir ba maladie ebele oyo bazalaka na yango bazwaka yango en charge te kaka bazelaka après kufa nde basala suivi na yango pamba te esengaka prise en charge moto esalema ata oyo ezali simple kasi lokola mbongo ezalaka te ba problème ebele ekutanaka na yango toyebi ke baka ya ba campagne ya prise en charge pona kokunda ebembe esalemaka pona ba artiste ezangaka te kasi solution ezali nanu esengeli koluka kosala tango moto azali ko combattre pona ko éviter makama ekoma kaka na même ordre d'idée tango bakutanaki na présidente ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi azoki engagement ferme na bango fondation na axe ya santé bakosala nyonso pona kubakuluka ba moyen ya ko assurer prise en charge ya santé pona ba artiste comédien afin ko salisa bango tango bazali na bomoi kolinga te ko salisa moto soki akufi kasi salisa soki azana bomoi ndenge Denis Nyakero Tshisekedi alansaki première part basalaki na un partenariat au batiaki en place na HJ hôpital ya limité première rue accord ngo ezalaki ko assurer prise en charge ya ba artiste répertorié na association ya artiste o ezali représenté pa ya Elombe kaka na cadre ya kubakisa ba centres médicaux pona o etali prise en charge pe ko répondre ba problématique géographique nde mikolo ezali koya ba bénéficiaire ba kozwala à travers ville province ya Kinshasa na ba centre o e ba kozwa bango en charge kaka centre de santé mokonde et koki ko poser problème en cas de nécessité ya prise en charge d'urgence nazok sengananu pardon, bon, excuse, peut-être pour battre déranger nga mnazo bela. Mais ce qui malade yebike ah bato sala au voyager faut avoir information o yebapé journée no kende ni na yebaki nanga jour de démarche en ndenge sala marate pour première fois na bela malade exacte que na bela on a voyagé déjà pour na yebisa banda lelo boyeba ke dossier nanga eza na rai donc etikali mikolo ya kotanga babenga ngai po na voyager na koloba date te na kulama chomo sema koyeba ke na centre missionnaire d'adoration sema mukuse oye kama makepai na moto na nzambe misho ole ngafunga bazali ko organiser 5e édition ya convention de vrais adorateurs du Christ Kovac na mukuse en même temps va célébrer 5 ans ya existence ya etonga na bango Michael Bristoto apesi bino ba détails
ngonga ekokaka olinga tie lotomo po esi ekoki makambo efo esalema Kinshasa ntango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration sema na mokuse oyo ekumbamaka avec impact et idéologie et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michel Lenga Kunga baza organisé convention des vrais adorateurs de Christ Kovac na mokuse 5e édition yambalo yote meza quand c'est l'heure et wa Kovac yambalo yo ezande likambo ya ngonga rendez-vous eza komanda dimanche 5 si dimanche 12 décembre 2021 chaque jour de 17h à 19h45, 8 journées mokoka de démonstration, ya nguya ya nzambe, ya epakwa. Kolo ye moko kozala au rendez-vous, na ngwende na ya bokonzi. Monte kopela kosakana te, bikambo ekosalema, e bongo basali ya nzambe. Bilombe o bakokumbela bilulu oyo. 5e édition ya Kovac, Pasteur Faustin Ikaka, Pasteur Raphaël Vubu, Pasteur Ezekiel Beponga ya Sema, Pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, Docteur Stéphanas Kande, Peye Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lenga Kunga, Kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, otuninga kozala wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, Oyo Somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune ya Monga Fula, référence croisement et baveni Damsope Kimbangu, et bon mon côté Ndoule, et ngaye, groupe Maranatha, ba connaître la bokonzi ankolo, et longona ba groupe Misusu. Ah oui, lelo eza lelo, wana eza kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure. Ngonga ekoki, kozanga te. Na assemblée de sang au Congo, bazali kobengisa bana na nzambe nyonso na concert monene oyo sœur Jeanne Witaba a livré samedi 11 décembre 2021 na occasion ya sortie officielle ya album naye La main invisible de Dieu nyonso et concert de makuna na village Chetemba na commune ya Gombe na rond-point Forestcom. Stéphanas Kani. Ceux qui s'étendent, à qui obéissent, le vent est tempête. Mbote na bino nyonso bandeko na ngai. Jambo banduku bapenzi. Moi wenu ao bana betu bons. Good morning everyone. Ezangai ndeko na bino Sœur Jeanne Witaba. Nazo benga bino na concert monene ya sortie officielle album La main invisible. Tu ondules ma tête. Boluka Kiango tellement mingi. Voici l'opportunité. Le 11 décembre 2021 à 15h. Au village Chetemba, Yaka, Kouya, Kouissa, viens, gloire. La main invisible est une puissance qui opère des choses inimaginables. Crois simplement en elle. Cordial bienvenue à tous. Jésus-Christ est Seigneur. Mes compassions ne sont pas épuisées. Tu m'aimes encore. Compagnie africaine d'aviation CAA a tiré la prix à Kitoko na Airbus A320 p A330 pour la moto nyonso azana kosa ya voyager dans la condition ya Kitoko. Michael Bosto. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour a commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yamo kwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable billet nyonso za ko kita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, ba responsable d'entreprise, ba enseignant, et ezala yo chayo, les lona modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili,
pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA atieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus en 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus en 330 P2 fréquences na Airbus en 320 et s'ilité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et komanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire qu'on voyager dans Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Ndeko moko na kombo ya Malenge Freddy a kufela mwana na ye ya 9 ans après viol oyo ekomelaka mwana yango kasi kokamwa ti lelo justice azosala eloko moko te mpona kokanga auteur ya viol oyo bolande na micro ya Héritier Mapinde bipe iganti na ye Roman Angela Itandouike na faut lingala ko dénoncer oyo ezali ba effet ya justice par rapport ya dossier ya viol meurtre ya mwana na ngai Merveille Malenge. Merveille Malenge azali mineur de 9 ans d'âge. Mwana na ngai ya mwasi azalaki koboka maboko ya grande sœur na ngai. Grande sœur azalaki une femme stérile abande kobuta te na mobali na ye Henri Mancini. Na moment où bazalaki kozanga bana na kati na libota na bango bayebaki koluka ngai vraiment koyebisa ngai na yeba kopesa bango mwana avanda na bango. Na mawana kotala libota ebali esali mariage religieuse nazwaki mwana ngai Merveille na âge ya 3 ans nde napesi bango bazala na ye nazalaki na makanisi mabe te tant que chrétien nayebaki azali yaya na nga wana azali beau-frère mwana kokola malamu nzoka bango to napesi mwana bango bazalaki na mitema bankoyi babokoli mwana yokutana na ba âge moko ayokutana na ka ya viol. Viol on est salama par rapport à négligence. Il y a Henri Mancini na Sylvie Malenge couple wana. Tellement bazala qui fait couple moko bazana ba moyenté. Un couple qui souffrait financièrement, ba ki kotika Merveille ba exposer ki mwana ngai na famille Utu Kayani azali actionnaire pétrolier na CEP, oya vali na venir des écoles na démonome. Azar reconnu na matete, nde ba exposer ki via mwana nanga na famille wana. De mwana bane ko yeba kokende kuna kosakana classe okende kuna nde yego salama ke Utu akoma ko violer mwana na ngai. Utu a violé mwana nga mbala moko te plus de 5 fois. Le rapport médecin légiste de docteur Mukindi Soupi Richard a déclaré qu'yango Merveille a violé par 5 fois, plus de 5 fois. Nde na moment oyo viol yeki salama tangu tata mwasi ya mwana Sylvie Malenge na mobali na Henri Mancini bayako mona viol bango bayako mona ke libulu ya mbongo bakoti pa monsieur Utu ba négocier monsieur Utu apesa bango $30,000 pour bakanga dossier bavanda bafulete na justice de Sylvie Malenge na Henri Mancini bazwi $30,000 babengi libota na ngai mobimba wana nga na voyage na Pointe Noire babengi tata mwasi babengana kipenda libota mobimba bazwi mbongo na ba partager ki mike de façon que vérité yebanate mwana mutu asaka ka mwana mutu ta una uti ki Pointe Noire na ye nde yango ya kosenga na botu la bango mwana na meka pe ko encadrer mwana na ngai nde leki na nga mobali komo na grâce ya Malenge aye komo na ngai singa ve ko zwa mwana na bongo te mwana wana za violé. Voilà pour maximiser la chance na bino na développer ko kenimba na cyber Eric pe na extension na ngonyo so Nathalie Kaila Ali Kaila nteka jomo. Gaga. Bandi masolo ya DV Loterie 2023 depuis mokolo ya 6 octobre ti mokolo le 9 novembre 2021 oreva kamboka ya oncle Sam ndeko yokanga bien obeta masolo ya DV Loterie esika mosusu ozwa solution te mwana kin kobukana te esika ya koparticiper na masolo ya DV Loterie édition 2023 eza kaka na cyber Eric topé na agence Eric Travel. Y a le jeune lion leader Mokondi Bakiselay ambassadeur ya développement
coach Eric Mwamba azawana pona bino yokandeko awa babetaka debe loterie selon ba norme oyo bazali kosenga na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba kaka awa nde na Cyber Eric batimbela masolo olingi obebisa mbongo na yote coach le jeune lion ADG Eric Mwamba azali kozela yo awa prise en charge eza très rassuré ndeko bondi melanga ke na Cyber Eric topé na agence d'Eric ezali na yango biganya année passée plus de 1500 gagnants bino moko bomoni ba passeport na ba visa na bango bazali kokende bongo na mboka Oncle Sam misusu kutu deja bakoma na Cyber Eric topé na agence Eric prise en charge wana kutu balobelaka yango lisusu te ye moko ADG Eric Mwamba accompagnaka bango inde famille d'accueil eza wana ezali kozela bino maboko ya kofungama oyoki ndeko na $5 ya pamba beta debe loterie soki okomema libota na yo mobimba kaka yo moko soki pe ozali na passeport yaka na yango po ezali condition oyo bapesi bino na ba agence d'Eric pe na Cyber Eric na kosa bino te matériel ya qualité pe ba professionnel nde ba vandeli yango biganya Cyber Eric ya le coach le jeune lion Eric Mwamba botu nanga soki bokozwa bango wapi Eric Travel na 11e rue Limité industriel oleki INPP opusani muke na Masina sans fil na boulevard Lumumba en face ya robot roulage na Kalamu mona bango na avenue Victoire A3 mosika te na district ya la police na Kitambo magasin entre Facebook na WhatsApp Eric Travel na Cyber Eric baza likolo na masolo o etali deve loterie mokonzi bilili bautukolanda ezalaki bongo ya tom mwa bito poursuivre basanganation mpona kotata bino ndenge kuna na université canadienne au Congo ICA na mokuse baza kobengisa badiplomie nyonso bakende kosinscrire na bafaculté ya ndenge na ndenge Nathalie Kaila tom ozwi diplôme d'état mutu eza kotungisa yo mpona kocontinue baétude universitaire ndeko yoka tika na yebisa bino ozali na posa ya kotanga po ozwa musala mbala moko Université canadienne au Congo azali kopesa ba formation ya qualité po ozwa musala mbala moko ba connaissance ya sika okoki ko créer yo moko na Université canadienne au Congo bazali na ba faculté lokola management stratégique pe technologique pona ko apprendre pe ko créer ba stratégie ya entreprise bazali lisusu na économie numérique économie informatique ya sika awa gestion numérique yo moko ko apprendre ba application mobile ndeti ba WhatsApp Facebook pe misusu na Université canadienne au Congo bazali pe na droit économique pe social agrobusiness pona ko gérer économie agricole campus for code pona ko apprendre ko programmer na 6 mois ya pamba okoki ko créer ba application mobile deko tunanga Minerval ao ezali combien moins cher na $250 ya pamba ozali kotanga ndenge recteur Kuba apesi ba précision canadienne au Congo tolingi to résoudre problème ya chômage ya ba étudiants na yango avec ba partenaire na biso tozo offrir plus de 500 bourses. Il y a un nouveau étudiant au à l'Université canadienne au Congo avec seulement $250 américains. Étudiant à côté à Nemobimba, frais moussous que zalate. Et en plus, à profiter de la syllabus, la katia plateforme et bah TP, bah biloko nous surtout, tout tient na katia internet pour nous repérer sa formation à malam ou na ba étudiant. Seulement avec $250, étudier à quoi apprendre bah, management technologique, bah, management stratégique, économie numérique, à quoi apprendre comment pour ça la code, la application mobile, yangonde ezali misala ya avenir, yangonde et que pesa bango misala pour après ba études universitaires na bango baza la sous na chômage te nde yango opportunité munene to pesa pas d'étudiants pe tozo ko senga ba parents batini la biso bana ba ya kozwa formation o ya nouveau millénaire bondi melangai $250 ya pamba nanu na monate
Université canadienne au Congo, moins cher pour le peuple congolais. Na Université canadienne au Congo, bak organisé concours pour la bourse d'études, mokolo ya vendredi 29 octobre, na ngonga à 10h. Université canadienne au Congo, et Zouami Bongo na première rue Lumete. esika ya kozaba sapatu ya kitoko mpe ya kalite eza bongo na epai ya papa Griff ya 7e rue Limete hérité mapinde ni biganti. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba, esika eza kaka se moko na place commerciale na 7e rue Limete, epai wapi papa Griff sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba, boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya, na mboka na biso République démocratique du Congo, toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge papa Griff sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba, rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko papa Griff otali ofungoli monoko la musala maboko. Voilà pourquoi papa Griff sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Winston na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke bakongole ba mitema mabe azanga koloba teke bakonza moko ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyoyo souci ya papa Griff ezalaka nini chinois bapetio na ba chinois bakolatisa biso te soki babi na karateka oui mais na ndenge pena ya makambo forme population congolaise ntango azolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai mais ba autorité mboka bazo comprendre te ezo ça la souci ya trop. Imaginez bino moko tala neti ba biloko o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezo koka kolati sa population nyonso tout. Donc on a signé na bakonza mboka, président de la République, premier ministre ya primature ndeko na biso sama aux agents. Donc bon mekana ko solo la entre bino na bino conseil des ministres bo betana le solo a papa Griff sa père d'état. Donc na sali trop na mboko yo et vous allez bien ceux qui vont soutenir population congolaise à l'attaquer lo bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pambate basoulier to ba chaussure ya papa Griff azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino e pa ya papa Griff sa père d'état. ONG Congo de l'espoir ya mwana mboka maotu ene baza kosunga bato nyonso baza na posa ya kovoyager na mboka Chypre bango bazopesa babourse en même temps baza kopesa formation na cours de langue pe informatique. Michael Bostoto Stéphane Stan. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka le président Maontwene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batieli bino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e pe 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo biso ONG Congo de l'espoir tolobi toza bien placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre esilite tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup.
esili tin Congo de l'espoir ya président Maotwene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français anglais mpe lingala okofuta eloko te otuni ngai adresse mpo na barenseignement ya kokende kotanga na Chypre mpe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading. Kasi mpo na bacours de langue to mpe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'espoir, président Maotwene balobi toujours derrière vision et gratuité et enseignement prôné na président de la République Fachi Beton Boye. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour akomise yango eloko pamba bondi melanga que à travers bavion na yamo kwake Airbus 1330, Airbus 1320 pe à terre, quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya ko voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 1330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 1330 P2 fréquences na Airbus 1320 et silité 2 jours par semaine ba vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et kobanda kozala avant midi pe après midi. CAA Osaka boepoa nini au commissaire ko voyager na Congo profond na first class veut dire première classe masolo esili luxe pe noblesse ya nyama mais na Congo profond mon côté na terrain CAA mfumu ya mapata.